mbote na bandeko nyonso ya mbonda tie grâce Ballon d'Or na bino yeyo moi ça pembe désormais bolanda émission oyo masolo mikolo chaîne obotala kaka elenge na biso TV nayebi ke internet eza ya kobeba grave dans biso ka toyona toyeko bongisa ata mukie bolanda ka émission na bino obolingaka pero mesana na kotala yango masolo ya mikolo ndebo mesana kolanda yango na elenge na biso TV ngai grâce Ballon d'Or na komi ko présenter yango mutu nyonso ana posta ya mutu ke na sepeli no wala majori Cobertox numéro na ngai yango plus 243 82 67 42 029 on a un numéro na grâce Ballon d'Or subo CP non na mbla bino invité numéro na ngai wana bo benga pona on sepeli saka bino émission na bino masolo ya mikolo bolanda leki na bino yaya na bino mwana na bino grâce Ballon d'Or eleng na biso TV et pour s'abonner na chaîne wana boza jamais dessus. C'est là que grâce Ballon d'Or bandi makamba on sait que ça dégâts to eko bongisa kaka moi place o beba ki mukie to eka ko bongisa grâce Ballon d'Or moi ça pembe yeyo musala yango yo e bandi nembi ke boleli trop botuni grâce Ballon d'Or bulo yango calamité yango na bo sepela na chaîne na bino kaka moko o mesana kolanda eleng na biso TV nembi ki mama Marie Mbuya Mbala patrona yende makam bo yango yoti viens na ngata mutombo antatu bo ngo bo sepela kaka na chaîne di bo